ozomona tozo beta na ba trace TV ozwi ndeti Werason a mission international ozwi Koffi Olomide baba mission international Fally international ozwi Tatu mission local ozwi Jeune Tala local ozwi Tilapia local donc ba sali association batu bakufa yango ba oyoka jalousie ba fula ba to fula ba par rapport à quoi par rapport à quoi pour la question na wera na shiba na bon terme tatunde il faut abenda ka batune matoi ke batika polémique batika ko toucher biso ngabanda na banda ko leka même basaka to beta vie privée ya tata toza vie privée ya malamu te biso nyosto yebi moi sina yoksa isoni so le loto bitolo ba musaka na yoksa na oni ne soko continuer yo na oyelo na vandelo na plateau Congo France émission na selo okola panga na vie na yo musaka ko saka na ngate musaka Luka ata solution. Au moins lelo to répondre au soutien na otsa ba vocal musaka ba kopol ke musaka finga na ema ngamba lukuta. Musaka au moins nengo zana nga sala polémique na ote musaka est-ce que lero yako finga nga na tevozo ata o mela miliki le ata yaout. Pongane na olo babo énergie eza. Est-ce que ozorata o yena yona nzala na libumu mitsopo ezota quoi oyaka o finga kana yo la reine. La deuxième fille de Werason, moi c'est à peine sans tâche. Oya, on le baka n'importe quoi. Musaka, n'aime qu'on belle la diabète. Mais diabète na yo, diabète pesa malade diabète mbongo. Yo ba kisi no ya kokoso. Mais ozo luka ba problème. Ozo ko yo zu AVC. Na roganga n'ongo ganga ka no kanga batu bandoki. Bien nga dish mongombe peut-être la poto bien nga dish mongombe babiye bling do nyoso asimba ke bongo na Paul donc mbote mina yana nga jolwe mba mwasa pembe yoso na boy kyote na ozwa crise cardiaque yana nga jolwe mba mwasa pembe balobi a cancer yem tazongala na kati ya Londres wana nga tuno question moto yoka ba audio to yoka nga tuno question mo boy parce que to moni vraiment même bat ba la biso mona tout le monde depuis penda yemo président JB puis na penda ko koza trop na ba faire rigola ba les sali ba héritier watanabe moi ba non nyoso ba bimana maison mère na moni pesi bino nyoso kana na sakara penda tema zonge su ko finga na tekelo mo sakara auto sa dernièrement ngamona bi wow biso to kipa bango te omoni Werason abimisa bane belé to na tana bango te Werason na zana esa bino 4e génération c'est Wera 5e c'est Wera 6e c'est Wera 7e c'est Wera Wera rozala kaka Wera monima pena dessin ni akufa rati azala kaka on a bébé Werason tana daza tana bon moni pena sakara penda telemeli penda président JB Piana télémélier pena bango botaka te bango bakisita karabana na batu après to moni bino tu bozolo mo sabemi ebi makambo tatu mukula utu koloba oyebi ke ba misiane bele ba sepe nango te nenga lobi ke misi ke bimaka chance batune pourquoi bimisa bana note fo yeba noza na étoile un leader ko loba bongo te okoza na talent fo mutu moko abimisa yo ndeti bana wana soki Werason te bangai pe babimate Talez l'autre, te bele pe bana batala na banda quoi. Mais bazana muto akoki ko bimisa bango te. Cheke marchina mobutu, na loi na mutambongo kaldon mokonza rocha mettre ALS papa Mazou ma grande sœur propre bijou lufwa na Liège. Ozomona, beau frère propre Gauthier Kalonge. Ozomona, fo mutu moko sala nini abimisa yo. Siko yo solo bake bana wana ba musicien na ye nde bazawana bazana chance te yango babimate makam est-ce que un leader akolo babongo yango moni bana na basi des musiciens papa chéri babenginga mais na ebisi bino bolobi o la deuxième fille de Werason so la biso na dete na Sankara toya non comme ça message na bino et puis Gino ana Grèce soki na Turquie Gino vrai chanteur vrai compositeur chanteur babimisa tete ndete ba vrai chanteur Gino ayema nzembo zadio et pesa faut ndima mais balingi ko bimisa te mi tema mabe komi na haine Gino soko ye cadeau na opesa ona kota maison mère yo yazaka makasa otazemi na bombelo basa ba française bazaba ndeko nanga ba cousine pembe ka lokwa obala note ya ba belge pozo mukanda to ko yedeyo donc soko ye mutadi boso ko luka na Paris ezanga ba mi tema mabe yongo moni jalousie wana ba komi na haine po Werason azo progresser oyeba kele Werason bakabonaka na tatu oyeba ke Werason asufaka alinga kutatika musique tatu akendaka na baluba nyoso ya mbongo Werason azaka eloko te to ndo benga Werason leader ba shege
azamba to soutenir yete me wera so tema za mutema malamu ayamba batu nyos azwa ba shege azwa batu to azade lo wera so mutema malamu nende fulie etombo ami wera so ne tombo ami yango moni azaka toujours wera so na obeta tato obebisa te tato bimisaka libomi te tato abeta te tato za veteran sa tile sito lia e banda polémique banda tato na ko reconnaître album ka moko tato mutesala succès cartonné zaka TH ba album nyoso biso to lia donc to lia donc on a polémique au salaté Musaka tika na yo ça batu vocal bon comprendre Musaka merci to ka vocal Musaka oh Musaka tata Musaka ko tagende ko beta matolo na ya ko ya kina muta maison mais Musaka zo do finga longa manga malukuta na ya na ba preuve Musaka so saka nanga na ko bomo na AVC na thrombose continue nanga saka na boyo ka Musaka so ça Mwasa pembe na mobali ya pembe kama ma muziki kolanda ngote mutanga katote bon ala lobi golf kizola na bengi na kata prémission asa lo wa so nanga expliquer pour ma golf kizola lo bagi na sala ko zo benga na téléphone ala mama ndule bon mimi on pas bazalia golf kizola ça lobi tout expliquer surtout yo la mama muziki wala la azara finginga depuis la fingue bien na ozana nga okosila maka modèle nyonso boni na bien golf kizola so golf kizola on a bien golf kizola na kosila bien golf kizola abenga ke mi José aza bien te yebo babatwa sasa makamo ndule lambela vie na ngai alia na e kipe vie na ngai na petit na ngai mo musique okulanda no nzi ouais ola ba musique olanda ngo na rabezi Musaka ngasa la bezi na ote somona nga banda internet na osa bezi Musaka nga finga ko ya solo bima na lupango na bino za chibindi bima na lupango na bino ala libabe Musaka polémique si donc nous yo makambo ko finga biso na ba Sankara na ba dete zo ne makamba lukuta à partir de on répondre sur Musaka te Musaka sopio eza montage eza bela voilà ya oza be voilà yano kitamboti pardon Rita yesa yano kitamboti kanga nazamu ta génération na été Musaka pardon pas Blanchard luka ta génération na yo pas Blanchard maka finga no biso lukuta akende ko beta matolo bon Musaka matolo ne so beleza ça pembeleza nani yoto akende ko beta matolo kumisa na pembe nga lela anenga Musaka no kaka nonga Musaka nga so bagula nga yango batata mibimba te Musaka obele logo te bonga tata to azana mbongo Musaka abo finga bato amitalaka TV senga respect et senga beauté ngale na yako loba na lobaka oko point Musaka oyano na nzala na internet o finga rabato donc o moni akende ko beta matole tomber na muta maison mais ba registrer ba tindeli biso ke makamunyoso o Musaka afinga ne biso makamalukuta donc Musaka na ana tana yote donc kata biso to ko sa polémique na bino te bwana libomité et si bokufa leo na yaki na kanda o moni et si bokufa bwana bino ba mort donc laissez les morts enterrer leurs morts Tatou akufa Tilapia akufa jeune talent akufa bino tout bataba mort donc biso to ba mort te biso to beta bon moi makam to na Lubumbashi bon moni nde to beti concert à 100 € et ya $100